Mon père, mon Kofi Olomide. Bokota makambo ezali. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir partout. Bonsoir, 20h18 partout. Bonsoir landa biso. Moi likambo moi sangwa muke ya lombango toye nango poto loba. Alingaki na loba mikolo bomona monanga te bo eskize bino boyebika soso bandi kolamuka ba 6h kozonga ba 15h mandako. En tout cas ezalaka très fatigant bino mo boyebi kolemba na ebisa bino tellement message ko na minute au photo ya kaka to kabola ba message donc tu as obligé même 36 minutes tout ça là. Donc on a bien bino boya ko tapoter. To tapoter pour to solo la mwandambo. To solo la message koti. Voilà quoi mon pa wa peseli kalate donc papa sango samedi donc ça va inda. Donc mon pa samedi ça va inda à cause ba message à couper ça et puis to bossa na tête aux elara les 15 ba confirmer billetterie vraiment to ko la o kaka ndé to la o kaka pour ne pas partager pour na ko sala ba pipo na baza comme ba fani ba mo ba koti makambo ngo ba fani ba mo ba fongoli ba panel na bango ba fani ba mo ba okabola ba photo ba ko mwanga sa pour na minute ba lobi contre montre bantu bani balobi mutu na bato to tapoter la famille ata ba otela na tapotage ka moko cœur moko ba sala ka bongo na zo be ba tapotage kalati. Voilà la famille toujours un message à mon père auto pesa na pourquoi ou message en sali moi hein mon père peut-être ça là absolument pas passer mon père Kofi Mikolo yo na pesi bango na mbote couple ya Kofi mama si mama na lo ba sauter tout a compliqué ndenge to ebeli vraiment mama si kimia ezali calme vraiment donc voilà quoi confirmé madame mon père. Non, rien à dire. Moi, si moko wazaki bazo contribuer bon bali moi na mobali ba ko bukambo na ba ko sala ba ko contribuer donc ti ya nzambe kaka yebi tango nini oyo ye ako kabula ba ko mo pa yebi ndeni ezalaka. Donc mama si to pesi ba mbote partout boza ba de kono sur sala l'émission mama surtout mama vie naturelle. En tout cas toujours mona musala kitoko mama vie naturelle. Musala kitoko na mama Ziza ba mama nyonso obo matana na panel na toka na pesi bino ba mbote bo continuer pour biso to comme besoin moi un peu rare hein moi un peu rare to bunda bitumba donc so lelo to comme un peu rare pour batande les opese la biso moi mobulu kala ka ya moko chic zongi sala boy sala lia lamba en tout cas na ozala vraiment trop cassé bande konanga to la muki lelo to moni ba nene bimi ba photo o ebimi donc mon pas au samedi et cause à la samedi on est le 14 hein on dirait aux samedi c'est le 40e le tous les 10 les 16 tous samedi aux à quand to calculer non pardon non tout ba calculer l'équimi donc samedi à rouler papa sango bandeko to pesa penza ba message pour tous à la ebele wana pona kolanda ba émission wana pona ko partager et kozala en direct no bobi ka en direct ndenge zala donc ekoi ebimi lo ba pe ebimi donc samedi tous à la poto partager pour tous à la ebele si je na côté le mimi ya maman mbila bête comme wana mais va to compte na makama CG ya maman mbili ya belle na côté pour na CG pour makama so esenga mafuko loba so lobité voilà to loba kaka po batumi ba komo loba ba komo koksa mon pa opé aboya ka cadeau boy to boye sabino qu'est-ce qu'est la différence photo e ba biloko na nini osko batu ba yakara loba lokola terre ba salu nango bo tapoter bande konanga bo tapoter nga live en plus bino mbote bo tapoter na ko expliquer bino makama ndenge nini yango ezalili ndenge nini pe
oyo pe ndenge bazo bapona mopa po faut expliquer ka bato biso kwa toyi ba masolo même ça na pesi mbote to tapoter lenga live la famille bite vraiment to tapoter vraiment so bozo tapoter te mo ta tozo lemba monika o ya live ngo bato bazo tapoter te c'est ça ce que tozo ya boy quand même tozo sur la biso na biso to ya to tiki makamu su to ye a to zu mo tanta mo 30 minutes to solo la quand même bo se plisa biso to tapoter ka pour ça la moi bien vraiment bo sunga bosunga biso na ba tapotage to senga biso mbongo tala ba signaler avertissement ya nini avertissement ya nini ka ko koma bino to liango mona ngate so bo moninga bo mona bali ko la kindoki ti ba ndoki to koti pona mbili ya belle to ko ba mbili ya belle awa voilà la famille to tapoter to partager. Donc samedi message ko ya penza ya mopa ko fe lomida ko zala wana to zala ebele to partager to tapoter pour basinalinga live poser na partager ngo avant to banda live na biso on na histoire na tapoter. Voilà. Parce que c'est on a tapoté mon dame pour na signalement awa. To tapoter la famille to yeto so la moi moké. To boni lelo mo pa waye. Aye o pesa biso message moko important bande kolanga. Na si ming to yo ki ango, ming pe bolande yango. Nazo tiela bino ango, peut-être bande ko musu ba yo ki ango te. Bolanda boyo kango bien. C'est un bafou. Avant la banda, si j'ai un côté, je vais laisser un message et puis, bobo ça n'a été que samedi, tout ça, na émission par sango, tout ça la ébélé wana. Voilà. De l'université de Bordeaux en France. Et avec ma guitare, à l'époque j'étais un jeune étudiant venu de l'université de Bordeaux en France. Et avec ma guitare, qui était comme mon épouse, je faisais des chansons très régulièrement. Et puis, un jour, Uzogo Junior m'a appelé pour me dire que Afrique Étoile voulait que je vienne. Afrique Étoile de Djira Youssouf de Massi Domingo. Et je suis venu. Et la Côte d'Ivoire m'a adopté comme son enfant. Et mes chansons ont été aimées dans toute l'Afrique. Et je suis devenu Kofi Olomide, aujourd'hui le grand quartier latin international, mon orchestre. Aujourd'hui, a une perle qui s'appelle Cindy Le Cœur. À Abidjan, on dit Cindy Le Cœur. Les amis, si j'ai des amis, si j'ai une famille, une vraie famille, c'est les Ivoiriens. D'ailleurs, quelquefois, en RDC, on me taxe d'Ivoirien et je souris. Je suis content, un peu en secret, puisque je n'ai toujours pas mon passeport ivoirien, qu'on m'a promis. La Côte d'Ivoire et moi, ce sera toujours une histoire d'amour, une histoire vraie, sans tricherie. Et c'est vrai que je serai toujours redevable à la Côte d'Ivoire. Je dois effectivement beaucoup à mes amis de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout de suite, comme moi, pensé à Ahmed Bakayoko, le Golden, Konstieka, dont je salue la mémoire, Yves Dembella, John J, Djira Youssouf, Junior Zobo,
Massi Domingo, j'en oublie les meilleurs. J'en ai partout. Et au moment où je pense à faire peut-être l'un de mes derniers grands concerts surdimensionnés, je ne pouvais pas ne pas passer par la Côte d'Ivoire, dire mon respect, faire ma révérence et demander aux Ivoiriens de venir le 12 juillet au stade Roi Baudouin de Bruxelles me soutenir parce que, évidemment, ce rendez-vous à 70 ans va forcément être l'un des derniers de cette année. Et je viendrai le 5 avril pour ça. Je veux pas vous dire, venez au concert, qu'il y aura des belles chansons, vous savez d'office qu'il y aura Bilan du travail, qu'il y aura Tchernobyl, SOS, Koweït Rouge, il y aura Enrique, il y aura Respect, il y aura Ikia, il y aura Étoile d'État, etc., etc. Je viens surtout pour vous regarder dans les yeux, pour vous dire que le plus vrai amour de ma vie, c'est vous, les Ivoiriens. Retrouvons-nous le 5 avril, avant le stade à Bruxelles. Respect à vous. Réservez vos dates. Voilà, voilà. À l'époque, j'étais... Vraiment, mon père a bêti moi les solos naïe. Moi les solos naïe, a bêti moi histoire naïe à Bordeaux, bande de na rasi boyoki. Et puis, mingi, vraiment, tindi message ou pas bande de biso ya bande ko ou ba francophonie wana. Ba ivoirien a pesi pesa message pa na bango et puis pour na ko benga bango. Donc, ayebitina. Respect surtout ba pesa kaye na mboka wana. Respect makasi o bazwa kaye. Yango quand même aza reconnaissant pour na ko pesa bango maloba, pour na ko pesa bango invitation. Et puis ayebi ke aza sûr que ba ko yape ebele. Donc mon pao a bossé kade na yebisa bino mon pao aza reconnaissant bossa na batute. Mon pao ta ozana suka mbula wana mboka kaka donc so ozana bolam oyo lobela kaye un jour. O koma ka peni na ye. O kuta na kadeta na mbote kaka pamba. O pese mambote na maboko. Toyoka mon pao ba makambo o azolo ba ça dit beaucoup hein. Surtout na bandeko o ba finga Koffi Olomide. Bandeko o bazala buwogi. Po ebika kuta na Koffi mela na Koffi ya Xavier a tira un moto pété ba bosala ka erreur. Bosala ka erreur. Mon père aza zobate hein. Ko kanisate ke ceux qui baza yo lobane mabeto ofinga ye bokuta na peso mbota sekisi yo. Nde Koffi nda ko bosa na likambo wana non. Koffi a bosa na kabaka mutenyo so to mona to lobaka na réseaux sociaux ye barango. Nga mukolo ba mona nga Koffi alobi na nga ye na mama si bazala ke loko moko. E loko moko. Ayebisa nga bongo ye na mama si baza ay tata nzambie. Baza e loko moko. Donc o sala no RP ozo sala o boy o kabula o sala bémission o sala boy o kabula sindi na Koffi ya biso ba autant to bano sala bémission to kabula ba monte mais mingi comme tellement to zaka pa mama si tango na ba bitumba ezala ka mingi to bimela pa mama si to lo ba ngo butu moy a to bumba ngoti mais nzoka ewa pe Koffi ako tala mon papa mais to bana lo bana biso kaka ka ndingi za ba masolo. Mais expliquez ce que tu as que loko moko. Dans les camarades kabula maman s'en balisate. Voilà lido. Quand même tous à grande date. Na stade du roi bote bandiko. Ezali kama nsakate. Ezali kama usakanate. Et mama. Tous la samedi to yoka. Ya minene. O Koffi a bombeli biso. Voilà la famille na ye na live lelo na ye ko pesa message en même temps na ye na ko pesa biso to sola maman ke makama mama o mbili abel ceux qui na ye na live oyo trop c'est trop mbili abel na chana na photo na ye maman mbili abel to respecta mi wana mama na biso amboka miniature yango na salaki na koti mi pona maman mbili abel Alexis message mon pao banini mama si ba mbote kande salaka. Le 28 mars na bosani
Maman si clôturer moi ba maman akobeta. Nous toyebi ba nini ba fiche de Jésus to ba mi partout. Voilà la famille maman Bilabel. Maman oh vraiment to comprendre raté bande ko mo boyo quand même to ina bino nazo tchela bino. Boyo quand même to ina bino makamu nini o ya sale. Ezali kambwa sa soni penza. Et puis na ochango na boyo ka. Ezali kamoko ya soni la famille. Maman Bilabel bake pesa ye cadeau. Ba pesa ye cadeau bande ko nanga fo mona makambo asali na kati ya cadeau wana makambo lobi. To landango et puis bon de to cha commentaire. To lobana musima ona audio ya njora o batindelinga kuna pe makambo ebimi kuna njora audio ebimi alingi ayoka kate. Makambo abanda banda kala njora pa kofi meto lobana musima makambo njora to ko dana opo na oya kosanisa na makambo na lobana likambo moko. Maman Bilabel to yokana makambo ezalaki ndenge nini et puis na kokita na ba audio na batu pende ba moni yango na batu pende ba lobi to tapoter to partager ba sinalenga live makasi na jupe za description na ebate soki ba moni na live pourquoi ça la bango passe na kokota na ba signalement ya ba inscription moko ya makasi vraiment eza mawa mingi dans description moko mabe makasi voilà to leka to sala makambo na biso. Voilà message dans les réseaux sociaux za ko inda bino mo boyo kana no makambo nini o ezo leka na kati ya réseaux sociaux pona mama na biso o to landana. Est-ce que l'on y a un peu ya vol ya côté son na kalo na wele kuna bebi son na prena ko alobi cadeau o ba peseli wana cadeau o ba pesi elumuto na adapter longine malamu te botala cadeau ya wana pe na miniature. Alobi kato wana mutu poza kena cadeau fo mona pe mutu ngondenga azali aza mutu moko mwa mfanisa tu moka boy donc asali kaka tu aseplisataka na kolo espuna ba couleur na baza ba couleur moko tamsusu amona yango kuna pasi ba couleur pour dessiner bato yaya ba photo kutu oka ba photo kaka oyo bazokanga bato na Kinshasa ba photo carte lecteur wana yaya soki kaka ma photo wana mo bazo ba ilongo mukamo ilongo ndeko kobimela. Mais bato bazo zoka bazo boya te pona minute choix ezate ba carte lecteur o bazo kanga bato ba photo na Kinshasa o mona bakangi ba photo bimbe ya lokola ko photo mo ko escalade pona soki ndenge ni elongi no kutu échanger mais bato bazo boya ngote bazo sala pardon bazo zoka kaka siko maman Bilabel ata même que moi na misu ya bato na misu ya public ebele na kati ya micro batu batoni mbeke na kolo iskuna mutu ayelo taka to babe en so portrait babe ngango so portrait babe ngango mama okosala ta moi sembla te na miso bato ebele ata moi sembla muke okosala te bandeko na maboyo kana. Moi c'est pas un presque l'on y a un peu ya vol ya côté son na kalo na wele kuna bebi son na prena ko l'on y a na moi c'est pas un go son na ko pardon parce que l'on y a na wo eza ya côté est-ce que l'on y a un peu ya vol ya côté son na kalo na wele kuna bebi son na prena ko l'on y a na moi c'est pas un go zonga na ko pardon parce que le kinango na wo eza ya côté bandeko na kamera mama o makama sala ya somi olala kolamuka ya to changer bindo na ndenge ezala na biso boye to landa bandeko bato ba commentaire o ba commentaire ni kambo eza mawa mingi. Est-ce que l'on a dans un moyen mot? Est-ce que l'on a dans un moyen mot? Il y a un côté, ils ont un cadeau dans les gens à Bénin. Ils ont pas pris un mot. Et l'on a un mot, c'est un mot. Ils ont un mot, pardon. Parce que l'on a un mot, c'est un côté.
personnellement, je n'ai pas aimé la réaction de notre maman. Ce n'est pas vraiment du tout gentil. Il a fallu quand même prendre ses portraits, faire même semblant de prendre les portraits. Puis après, ce moment qui était mal, qui côté comme tu prétends dire que non, ce n'est pas joli, et puis, au bas mais en plein spectacle, devant tes fans, un artiste comme vous, à Martine Podium, pour remettre un portrait. Ça, c'est une œuvre de l'esprit. Il a pris son temps, il a misé son temps pour réaliser ce genre de portraits, pour remettre sur le moment de la femme. Il a juste voulu t'honorer. Même si ils ont côté, comme tu prétends dire que non, ils ont bien été agilés. Mais en tant qu'un artiste comme vous, il fallait quand même prendre les portraits, pour encourager l'artiste à mis sur bateau. Parce que dans les pareilles situations, l'artiste n'a pas saisi pour opportunité. Après, on doit marcher mon coboy, la cima concert, mais pour rejeter devant tout le monde, bon, en tout cas, ce n'est pas vraiment professionnel. Ce n'est pas vraiment professionnel, maman. Prochainement, ils habillent été. Ce que vous ça ensemble parce que c'est un artiste. Au bout bien après ce que vous rejetez. Tout le monde en a absolument. Mais en plein concert, devant tout le monde rejeté, et vraiment, il s'allait vraiment bien dit. Il s'allait vraiment bien dit. Pour vous rappeler, il s'allait bien en colosie. Il s'allait bien en colosie. Il y a un concert pour un artiste qui pour appeler pour et puis du coup, même il avait à beaucoup d'apôtres, mais qui non, ils ont quitté de côté. Ce n'est pas vraiment gentil. Ce n'est pas gentil. Voilà. Hey, oh, cadeau, ma bébé. Est-ce que l'on y a un endroit? Est-ce que l'on y a un endroit? Il y a un côté. Ils ont un cadeau dans les ma bébé. Ils ont un plein d'amour. Et l'on y a un endroit, c'est ça, Yango? Ils ont un endroit, pardon. Parce que l'on y a un endroit, c'est ça, Yango. Et puis, à saler les plus fiers, mbala moto ami zonga na cadeau no wano yelinga elongi nanga wana elongi nanga ite zonga na ngwa sibi micro mbala moko donga bengani vima mutu wana en plein ya bato bandeko mokilo zo kende wapi bandeko ko baza abo tapotelinga po live basi na lango on a vu déjà so 5 inscriptions donc balongoli ba visibilité nyos donc basi na linga live na ndemo wa usaka na te do bino belika bato bavandela nga bazela nga kaka bavanda ka wana bazela mama na soka koti kaka. Donc, ça n'a pas tout signalé. Donc, bila beta ma sisi ko lopa mutu wana ke zonga na bengani ye kutuko bengana zonga na cadeau na yo. Zonga na cadeau na yo wana. Hey, oh cadeau ma bébé. Est-ce que l'on y a un endroit? Est-ce que l'on y a un endroit? Est-ce que l'on y a un endroit? Il y a un côté. Ils ont un cadeau dans les ma bébé. Atindiki mutu ango. Eh. Voilà, incroyable, Mbilia Bel refuse un portrait sur scène à Kolwezi. Lors de son concert, Mbilia Bel a effectivement refusé un portrait offert par un artiste et fan dessinateur, estimant que l'œuvre n'était pas bien réalisée. Cette décision a suscité des réactions partagées. Certains y voient une humiliation de l'artiste qui a témoigné son amour pour la chanteuse à travers cet acte. D'autres, par contre, y voient un manque de respect envers Mbilia Bel elle-même, acquiesçant le fait que l'œuvre était très moche. Le pauvre garçon, visiblement touché par les mots durs de l'artiste, a dû se retirer honteusement son cadeau entre les mains. Il a pensé que son cadeau allait être bien reçu auprès de l'artiste. Malheureusement, il a été rejeté. La preuve que malgré toutes les bonnes intentions que l'on peut avoir envers les autres, on ne peut jamais prévoir leur réaction. Pour ma part, je trouve que ce portrait reflétait parfaitement l'artiste. Je ne vois pas en quoi est-ce que la réalisation était moche. Il est clair que s'il avait mis des couleurs
l'œuvre aurait été égayée de la plus belle des façons. Je peux donc dire que c'est la seule chose qui a manqué à sa réalisation. Incroyable, Mbiliabel refuse un portrait sur scène à Kolwezi. De son concert, Mbiliabel a effectivement refusé un portrait offert par un artiste et fan dessinateur, estimant que l'œuvre n'était pas bien réalisée. Cette décision a suscité des réactions partagées. Certains y voient une humiliation de l'artiste qui a témoigné son amour pour la chanteuse à travers cet acte. D'autres, par contre, y voient un manque de respect envers Mbiliabel elle-même, acquiesçant le fait que l'œuvre était très moche. Le pauvre garçon, visiblement touché par les mots durs de l'artiste, a dû se retirer honteusement son cadeau entre les mains. Il a pensé que son cadeau allait être bien reçu auprès de l'artiste. Malheureusement, il a été rejeté. La preuve que malgré toutes les bonnes intentions que l'on peut avoir envers les autres, on ne peut jamais prévoir leur réaction. Pour ma part, je trouve que ce portrait reflétait parfaitement l'artiste. Je ne vois pas en quoi est-ce que la réalisation était moche. Il est clair que s'il avait mis des couleurs, l'œuvre aurait été égayée de la plus belle des façons. Je peux donc dire que c'est la seule chose qui a manqué à sa réalisation. Incroyable, Mbiliabel refuse un portrait sur scène à Kolwezi. Voilà, on continue. Voilà. Incroyable, Mbiliabel refuse un portrait sur scène à Kolwezi. Lors en tout cas, et tout ici, et ça, les stress, penza donc, Mbiliabel, aboyi, alobe longine, bongote, fingier, aza star quand même, na miso abato, na herba pesu et logo, ça la sembla moukie, si ko nini bandeko na botu na nini. Ke ko zoba image ya kofio lomi da sala mission na papimbo mabilo mo bomoni, mais andenge mon côté bandeko na obobimisi image ya kofi, bo sangisi na Mbiliabel ke Mbiliabel azoka makama kofi, ke no makama kofi ya zande kwa kofi. Azali leka kofi porque nous avons kofi ba bota mali tata mama moko bino to bochaka ba commentaire zanga tina banduki bochaka ba commentaire zanga tina angino zo image wana na ndenge ni kofi tanga boyaka photo wana batindelaka ye tanga boyaka ngo azalaka liboso abato to bazalaka ye na papi mboma osala mwa mission moto wana kotika ka brusquement boye poto moni yango pondenge zana babandi ko publier yango kindoki batu yataki ngandi kuna mina bo gérer audio na bino kisi njora bimisi boko gérer audio kisi njora bimisi te oh makambi nene ndenge wana kisi njora lobi moto zo futela batike bo zo tambisa ka mokili mobimba Mbiliabel makambo sali mama na brown boni na zai kutu kotala na se ba video na chaki pona lexa na moni ngo sote lekite Mbiliabel aboyi portrait so portrait ba photo ba pesa wana tala dessin yango ba dessiner ye pa motu kuna na kolozi apese ka ndenge za la fani amoni lo ko pesa izate taka batamboka ndenge ba musu ba yaka na manioko ba musu ba yaka na ba pondu ba musu ba yaka na masango na ba pesa ka cadeau équiparate Mbiliabel tozo kola to komba mama biso no to ba koko biso kutu ba bana kutu so ba leki kutu bana biso to komba mama nkoko kutu so na bimba zo mona ngola koko mobimba meto osaboni nzoto pe sengi bongo munene ba nini bilongi pe neto zalaki zo changer te mama Mbiliabel ngana yoki lisolo na yo mama moko abeteli nga lisolo na yo awa pesi nga ba message oyo alo mama Sylvie Mbiliabel wana kala zale ko lala na bando ya na hotel tozani na hotel moko buto aza mwana mvwama oya pesi nga matia muno na loba bana ba kofifili kaka ya ba mama opo ya ba posa penza bazana ba bien na ba ona kini mama wana yelinga penza lobike mama Sylvie ozo mona te kuna Mbiliabel tala makambo asali ba pesi ye cadeau ali ko zoate ndenga zana soki sa mami ki ba poudre bele même kutu tozaka na hotel mo banda ko ya kuna ko lala so ba ko beta ba concert ba poudre tozaki na place moko ezaki ba public dans Mbiliabel ba no linga kuna soki ba pesi ka na hotel wana soki lali kutu ba koma kutu ko boya air moko ba dra ngam me ko tene pe lo mususu biso ne so chaka ba poudre ngana zatana kena na bota poter la famille ngana zatana kena hotel ba tata place mo so na so chaba poudre na kela na hotel na chaka tali poudre na bien suite au moins ilo moka na bari ba et puis hotel mingi koma mona ba chama double ba chama ilo ko mo boy pona ko chaka likola ba dra pembe pona ba poudre
Mbila bia bano bebisa ba tenga bato. Ya osaka na tenga mama bo motabi senga beke abandai ko yapa na biso. Abandai ko yapa na biso. Boyo kata bino moko awa. Naza na live, naza na live ma chérie. Nazo sala onka po ye la kinga. En tout cas, bo skizenga mikolo bo mona ngate na bisaki bino la mga 6h ko zo anda au 15h. Donc on sala ba cours mo boy. Donc je sais en vraiment donc na mi pesa ma mpena ba cours ngo. Avant da pamba na ndako na landa na zo atano mo afita moke ya koyeba mama kama mo mike. Mbila belo wana uzo mona. Bino bato ya bataki ngandi wana ba audio kuna bimi ya kisi njora. Buzo le beloko te. Isa ba audio sika. Buzo kosa ba audio 2021 luvunu. 2021 wapi. Bo jere nan ba audio na bino oboyoki. Buzo kota ko ke bibisa ba image ya Kofi. Ba video ya kala wana ya bozo bimisa Kofi. Nke yepa boya kado. Bo Kofi aboya kado na miso bato. Mon père a boyé la cadeau na mutuana ba yela ke portrait na miso batute ezalaki ba ba la papi mboma mutuana yaki pe ya les provinces ka boyé ba mission na ba na ko sala bon ba on peut baza mutamu super loko wana muso zakeli na l'esprit mo so ndeni même Mbila Belle ezaki na kata concert bande ko nga Mbila Belle ezaki na kata concert bato baza ebele bato bazo yambaye bato bazui micro bato ya mple bato bande ko nga asi micro et puis azui photo wa laxi bato est-ce que o elongi nanga Suko mutu asela mona ndenge akala na ndenge ba photo ne wa akala wana bimaka ndenge zala ko mona na bani abenga ni mutu wana boyoka awas ndenge jeune fille o azolo après na hotela bino ba audio anjora ndenge bimima makama soni basi batiki makamu na bango basi batasuki kuna na makamu anjora makamu ya portable que ne ko bimisa audio ya Kofi ils na sens te mon père sala ngona miso abatu yuka susu zaki na plein concert to ndenge za opta na arena wana takuta na stade kuna na Kinshasa kuna ndenge za bazo beta kuna na Kamanyola eye mon père akoboya oh wana zaika akote kaka bango mibaleti botika kokokisa image ya Kofi Olomide esa na tina kutu bokokisa ngote jamais bandoki bokende ko jeune makamu kisinjola binisi kuna bokomo uzoba image bokomo ko tamu so bokezula ngwa bandoki. Portrait ba pesier na podium alobi ba bimisie mabundi wana ezali ya yete histoire eleki ndenge nini tolanda mama Mbila Belle abetaki concert na ye na Kolwezi mwana mobali moko adesinaka soki pa desinaki ye kaka sur place soki pa desinaki ye na ndako abombaki a décidé apesa ye portrait ya dessin ya elongi ye en plein concert na kati ya concert batie 1 minute de silence pour na ko recevoir cadeau et mata okoma ya cadeau mama Mbila Belle atali lolenge garçon wana dessiné ye atie asalela hypocrisie te alobi mabundi oyo ba dessiné na portrait ezali ya ye te bazwi ye bien te est-ce que elongi na ye ezali na mabundi ya lolenge wana abokana te azongisela garçon wana portrait na ye alobi ezali cadeau kasi ezali mabe mingi en plus tarde télévision eza radio te tolanda oh cadeau mabe est-ce que elongi ola na nga dans na moya ngolo Kama ukamo. Est-ce que elongi na za na ngo ya ngolo yango te zonga na cadeau na eleki mabe mingi pasi komona mutu azwi ta ya kodesine artiste musicienne na ye oyo asepelaka na ye na kombo ya mama Mbila Belle opesa kado na esengo mpe kozwa retour ya mauvaise qualité na ngambu ya mama Mbila Belle bakommentaire bato basepeli na réaction ya mama Mbila Belle te balenga boyi kado oyo mwana mobali oyo aye kopesa ye avec amour balobi kado baboyaka yango te ndeko na biso adesinaki star na ye mpo aganye bamarché star abomeli ye cop na koboya kozwa portrait oyo amemelaki ye boye kitoko te soki ezalaki yo na ngambu ya mama Mbila Belle olingaki ozwa to olingaki kotika bato balobi kado baboyaka te pesa avi na yo na bacommentaire journal ezalaki Belle aboyi portrait bapesi ye na podium alobi babimisi ye mabundi wana ezali ya ye te Voilà la famille ndenge zawana soni penza bato baleli siko bandeko nani abimisi image oyo puisque omoni ba journaliste mosusu
ba papi mboba wana baza bato moko ba faux esprit. Image wana Kofi asala yango na ba concert te bandeko nanga. Ba Kofi Phil ba latino ba Cindy Love. Bolanda likambo o na oyebisa bino. Ba ke bimisa image ya Kofi wana oyo aboyaki portail wana ya mwana moto apesaka ye. Ezalaka na plein concert te. Ya mais bonjour la dame de fer nanga maman. Ezalaki en plein concert te. Ezalaki na émission. Ezalaki na émission moto wana kambala moko kaka yeka na mo simple ka bona kati émission ya papi mbo ba filma. Siko tala likambo ebimi awa nani abimisi image wana? Image wana ba bimisi yango kaka mission ne seulement ba papi mbo. Ezalaki téléphone teta muso téléphone moto moko filma ka so mais non bato ka ba journaliste ka kona ba papi mbo moto ba bimisi yango. Et puis, botala ya Mbili ya Belle, en plein concert, bato ebele. Mbili ya Belle na kati na micro, bato nyonso na kati ya salle. Eza ndenge moko te ba warrior. Nde bozo bimisa ba image wana, bozanga kapela maka, boke niko loba ba ojo anjora ti. Ba ojo anjora etondi bino kuna, boke niko loba. Boke loba ba ojo anjora, boke loba te. Bato bozo tamusaka soi-disant. Bato bozo memaka na poto, bozo bebisaka poto mpipaka mwini. Bozo kasa balingaka bino. Boke no biza ojo njoro yango etamboli mokili mobimba te. Soni. Boke mo bimisa image ya Kofi wana ote Mbila Belle la ni makaba Kofi Mbila Belle donc nde Kofi ngo donc abota mana Mbila Belle nde kona ye. Nde kwa Kofi boke no comparer Mbila Belle na Kofi. Mbila Belle za mama Mbila Belle na ndenge na ye asali makamu na ndenge na ye akozwa image ya Kofi ndenge ye seke kokani ye a shooter tata wana en plein à bateau. Et puis, il faut que tata moi ça na mboka. Tata moi peut-être dans souffrir. Tata moi peut-être dans souffrir. Moi cadeau on attend ce moment Mbila Belle moi enveloppe peut-être moi $30. Ba tamboka ta moi combien marqué ba couleur na wana avion on a passe. Ba couleur wana che wana. Avion on a passe. Mais a bengani ye kuta che peza boy a shooter ye peza ko a che peza liboko boy tsa a kende kuna ngana zana ilongi ya mabendo ko na bongo te. Siko na minute on a komona passe. Batu no so bazolobela ngo. Et que partout. Est-ce que elongi wana ne bozo mona photo wana evandi wana? Est-ce que une photo yango wana? Boke ne kanga ba carte électeur na Kinshasa. O bazo sala ba carte électeur boke ne mona ba photo ndenge zo bima. Et puis ma rappel textuel mate pourtant ça dessin. Et puis ma textuel mate ke ndenge zo mona photo elongi na nga boye na nga pe muta ko sala. Et ça adaptatif muto zo sala même asali comme effort. Moi fort moi me tout carrément ba nini ka asali moi effort na ndenge na mboka kuna na talaka na kolwezi pe so les aki muta me belongo na poto yo mama Mbila Belle yanko boya yo latela ki bato ba jipi awa pasula yango bozo na mama oyo azaka motema be talaka mama si alesaka ye mbongo mama oyo na wana Cindy Leker azui mbongo na ye jeune fille mama si jeune fille. Tellement maman Mbila Belle wana zakaka mutu moko keto kaka ntima kodungu mutake ko peso cadeau ya mbongo zwa pozo beta musique aboya refusa bino bomoni ka euto bimakala te ya photo wana ngana photo ne biminga na zana kine photo ne bimika ndenga na kine photo ne bimiya mwana mwa te akasi ya ndengo lobi. Photo ne bimi nenga na kina tango na ye déjà ba photo na si ebima na ringa be afana zana sala ngo émission modèle a tindi kaka ndinga sala liboka mama si ndeka pe asali na pane na portail wana so portail so portrait so port ba be ngoni ndeka asali kaka na photo kaka ya tata wana aboya kozwa cadeau mama si apese mbo na yeba te hi soki mama ngozala ka ndenge ni esprit ya ndenge wana ye muta pesi yo cadeau boyi tata mukolo penza wana tiki ndaku na ya zumi so combien de mikolo et puis des sons les arrêter ndenge za boyi zaki mukolo moko te lokolo ba publicité zangi za na bambuka kuna pipi dasi ekenda kuna ke akene ko beta kuna na police siko bande kwa police ba musuba kenda pe na manyoko ba musuba kenda pe na masangu ba musuba kenda pe na pondo ko cadeau ba boya kangote ya kanisa ki nini ba soka bezaki ngombe mubimba ba pesa na ngaboya soka zaki ntaba meme to kadona taba pesa na poto ale akaboya
yo muta liboso ka kota ka makambo na moni imagine mo aba to tindela ngati ozo ko défendre pona mongongo ka ne balobaka ka makambo ya to nyo so ba to nini ba to tunu so ba to nini wana ba mingongo e koma ko travailler ba nini yepe lokola koma pe muta ba nini yango acceptango na moya lelo mingongo moko koma ko cracher il faut to tsaka ka ke loko wana po eswana ka mingongo ezaka lokola mongongo zo zwa traitement azo défendre bo défendre ba ojo ya njorati njora panzi kuna bo défendre te njora kuna mwangisi kuna peza bino soko bo zuka message ya Kofi ya kala bozo cha na mbila ben donc eza mutali boso te en tout cas boza mitema mabe et loka mbila ben utebi mara ana 17h boke ko luka soki banda ko soki na nga kuna mone mo kuna kipe ke ngote nzoko ko mo ample nga kuna mone ka mutali boso so na ki na none ki na ba live wana yaki na uteka classe na mone o yango makamuni no mbila bela zolobela ko tu ser na nga ayebisinga mama Sylvie ko lexaka makamusu te po makamusu lexa yango nezo pesa toile na kati ya réseaux sociaux na minute oyo bazo lobela ye penza mabe pourquoi papa mokolo ndengwa na pesi ye cadeau ako bwaka yango Cindy Love na pesi mbote ma chérie pourquoi azo bwaka yango mama moko motema kadi yanga botela cadeau Cindy apesa ye abo yango cadeau Cindy apesa ye est-ce que wana za mutu malamu Kado mama si apesa ye mbongo boy asimika buna luboko ya azwa mbongo wana shotara ngoboy azwa mbongo abuaka azwa mbongo wana abuaka ngo ali ko zwa mbongo wana te mama si apesa ye ata ba tune na ba mission ote na ko zwa kaka bongo te biso tozala tanda ndinga aloba po wana kuto makamuso ezala zalati wana kaka ndeka ina sindika lokola abuna deja asia timba deja azaka moi sia Kofi lokola ya cha Kofi motema pourtant ya zaka moi sa tabule ye lokola zalaka ne donner continue sa ko kene tolo mi yene to madaka donc etaliete akanga maka na zinu no wana ka pona mama sia akanga na zinu lelo to suki wapi na kolos ba na mboka kuna na ba kolos bata kolos bazo ya mone sengo au décevoir mutra bango yelo cadeau que tout na bata est-ce que na ilongi na zabe ko se ilongi zaka lokola ba jeune fille to so kola bilongi yango se tengami yo kasi bilongi zaka ndenge zalaka ko sala ko ma niveau te na miso bato ke no boya cadeau wana jamais zalaka te ezalaka te en tout cas ba boire botika motema na bino ya mabe bo gérer audio akisinjora boyo akisinjora ponati makamu minene bimi kuna bino bozo mona ngbaje audio o kisinjora lobi kuna na kanisi poto so kebite poto ko ya susote na yem ta koma muta attention akoma ko bela o peza ko kitsa ye tension donc audio o eza ya sika bande konanga eza ya kalate eza audio ya sika yango siko ba battre po ba luka ba boma actualité ya mopa ou na minute ba ke ko bimsa video o akisala la kolozi po ba bimsa image ya kala o Kofi pa boya ka ba di tala bato makamba koma nango tala mission bato ba ya nango na musique yango bo bepisi musique comme ka ba rankini ba ka mabe na bino bato boye ka ba kiba yo ko bebisa poto bato comme souja bikona bino yo kisinjora yo totala ye mutango ka kipaka kokolongo to totala sopa ko kipe kokolongo na modèle oyo sai po sara ba boya ye ba refusa ye ba kanga ba tienne na prison lelo kuta meka ka soso ko finga profiter ko finga falite a comment se va ko tutela ka mo pa ba bordir yango mo pa vraiment na mama si bo ça ce azo continuer ka bo ça quelque chose bo batra ka tenga batra ka ai mama si ya camarade nanga aza politique sarawana Sara yo kokani na Cindy le kerte banda lelo ti lobby. Ok, le bala prépare. Non, mon pas l'axi bino kazana nyonso na ko sala libala simple. Oui. Et le bino a monde cheap. Azana nyonso ko pe ko sala danger makamu moko peza ke ningisi moki. Wana bo lobara ni. A l'axi mo anniversaire a sala ki Cindy le ker. Na salon wana oya di boso e forma ki na ki. Mutani bosa kota ki na salon wana ba sala ki fete za ki a mamasi. Bon mona ki te anniversaire a sala ki Cindy.
Sarah si ça probablement tala moi no kuna batu ko finga yo Allah ki lisusu Enoch Allah ki lisusu Sarah kena ko kipe na Enoch na yo kende ko kipe Enoch mama tika ko bomba na pa ba chinois wana bokenda kaka sauvetage kaka po ozana bakanda mama Kongo ozana kanda ya Raisa ozana kanda ya nani ya Chantal Bola ozana kanda ya badiki na donc ozomona ke bango tellement ba tika donc ozomona ko ba abandona ki yo na era makamke winga pe fona wana eza makamu na yo eza ya bango te Sara ozo ko kota kuno yo mama mobimba ozana kipi mobimba ke ko kota ke ko jubuka pa ba chinois ozo sala erreur bonga ko sakana te tika mama sikimia yo bala ya yo bala kiemuti bubala na Diego yo makamo sinezo vivre de sema ovi yo tika umi futela ngo kende zonga wana zo sala ba va et vient ngemo so ki futela so ko zo yela makamuni na obilo on peut mabagazo obimisa te au fongola ba magasin te to mona pe jeep a danser otonda te so ki bo ngwa kisi so ki ba portatino et so ki pe ni to yeba raté to mona pe place pe au fongola magasin mo pa nini na kin to mona te saratola musano wako fika kama masi okay lo ba mariage asali kute ya nini te rêve te lo kolokuta baz kofia ko sala mo kaka ndenge kaka alamuka tana ndeni to sala bisi yango mama si o vivre sala yo ta ko vivre monte mbongo wana osemisi na lokola yo misemisi na kozana mbongo eza niveau moko te na sinde sinda lekyo na musika bana lelo ti lobi banda lelo ti lobi oyo azana ngo yoza na ngote ata na minzaka Pour tout le monde zo mataka ba vite moni magasin place sanité c'est là ta magasin minena kino déposer net ba mari atumba ba lekyo kutu ba mari ona bazana magasin bazana ba place ba sponsor biloko na bango yo ba sponsor biloko teka kana kati internet ba bengo na ce étage alors moto kinganda ye kita na ce étage wana oyeko zo nini o kitisi Diego amataka stage wana galerie wana mataka kitaka étage wana passe ba sincère kufa o matsaka Diego bandaka ko matana likolo ko kita yaya mama seza niveau na yote yaya soko monique live on sala on récupérer mikolo tellement sala ki ba live te o perda ki ba kamunyoso palipita moi na bimaki na réseaux sociaux ti yoko zo moi équilibre yaya na sindi te pardon tika sindi kimia sindi masdami kofi o lombi de confirmer vana na palais azana palais mission so ke bengi ba ke musala bazulu ka mbongo na bango ensemble ok no tala mama moko so mama moko bibi mama moko bibi ozela na otela bino moke ninga lobi pona sindi mama moko bibi moko na YouTube na YouTube ba tindelinga émission mama wana ndenga lobi asala émission en français bifo mona ndenga lobi pona mama si pourquoi mama kofi lobi da landaka ye pourquoi lelo ti kofi lobi da confirmer ye abali di quiz bolana nzengo di quiz ngata mona wasala émission na YouTube muna banoye bate muta expliquer nga nzembo na bossa na ate papa fidèle wana ti lelo na yeba na mona ka yesusu te abunga papa fidèle mo ba no mata pa nanga tango na wasala émission mama si kuna butpimpa moine papa fidèle na soko lobaka di quiz wana ezala ka mama si okomona ye na tongo poso bale na pokwa eza sindi de kera yembe la nzemo na ye mwasi ne kofi agazwa mwasi ne yuana na motema na ye penza ndenge ezala uto soma penza ke oke na uto somi mutuka o mona ki boso yebite tango ko tambulo ke mona ba so ke wunze tambola oke wunze tambola tango salvo ayemba e tongo mama na nga sindi love ayemba ye tongo di quiz lelo di quiz yala nga na mukili batu musu ba yeba ki angote nzoka kofi ayembela mwasi ne 15 mama na mukolo papa fidèle a explicanga mzembo wana na yoka kana mzembo angote papa fidèle a mati pa na ba latino ba yeba ka makamba kofi papa na za mukolo papa na ti lelo na yebite papa fidèle wana soki azaka te et so pene na bunga bana pe explicanga pe lisolo wana papa fidèle wana abana kisuko yate alobi ayembela mama si nzembo za di kunga o sindi le cœur te o te sindi za di quiz kana chatembe na kati ya live ba tondi nga ba 800 personnes 1000 ewa na sala ba live na YouTube ba 1000 personnes ba wisa tango na zo banda ba tango zo bunda bitumba yo sara yo zala wapi yemo bo pal ba premier fan ya sindi le cœur za ngamuko mko na lula ka ikaka na za premier fan na ye kofi akataka ka batu makambo wana yo zala wapi yo linga ki libala ko kofi pesa zangi mbongo
Yo moni asala yango lokola ibino bogone ko lia ba tartine. So ina ba tartine fete sara. So wela moi pondu ngabe me bloko ko ka batute. Oui, mais on a 10 personnes. Mais là, on va bouquer, parce qu'on caisse pour moi, on peut balouter, on va balouter. Non, bah, image, ça va kilo macambo. Macambo, bokeh, mon kibo, tambo, le bon, mon macambo. Bazo ko sala ntsoti. Yo ko baba si, les balles, on a qui préparé, qu'on fait l'homme de bomba. Yo. Oh, c'est un naturel, mais la partie, non, il y a une mission, on a nos beaux mots, on a bien mon quoi. Bota pote yo que nous avons on va nous comparer na yo zero yo kana muke mama zero yoka aïe moi je suis asali analyse moko vous avez chana mama sina na photo na longana makingandi oyo na kimutema na yo wana za nango ya de refuser ba cadeau ya bato ba cadeau ba pesi yo ba cadeau photo elongi yango wana ekokana Oboy pwani. Foto ya mwane kokanati. Oboy noka pamba. Sia. Voilà la famille bandeko na ngata yoka. Émission oyo ndeko na biso mama Bibi asali azane notama ngala mazoli ba français. Lokola kuto ngako na kazali bato ekolo. Nzoka bato na nani kaka. Français penza ngabi mama asali émission oyo kitoko. Na YouTube ça fait sur combien de jours. Bon, a bêti bi solo ya mariage ya Koffi Olomide. Boni boyko. Na sa boni écoute pas mamango. Ya. Bo tapoter la famille, bo tapoter na chela bino ka ndambo amoke kaka. Ponga na zo na te funa lala po na ma o lala van. Ndoki penza. Non. Cindy parlait s'associer avec quelqu'un d'autre. Cindy, elle est intelligente, elle peut créer un groupe personnel. Cindy, elle peut très bien évoluer elle-même. Koffi, ça ne va pas l'éteindre ou effacer sa carrière, non. Mais il peut vraiment se noyer. Se noyer dans le cas des anciens. On le met dans le groupe des anciens. Cindy, le fait qu'elle soit jeune, elle vivifie un peu l'orchestre, ça mène une touche de jeunesse, ça mène une touche de fraîcheur et tout ça. Donc, sincèrement, ne parlons pas en tant que fan de Koffi ou de Cindy, non, intelligemment. Un homme intelligent, entre Cindy, qui lui ramène des sous, et Alia, le choix est clair. Il va choisir Cindy. Parce que Alia, financièrement, elle a été une consommatrice pendant tout son mariage. Je vous ai dit qu'elle-même, elle n'arrive même pas à se produire avec le nom de Koffi qu'elle a dans les mains. Parce qu'ils ne sont même pas mariés sur les papiers, ça c'est pas grave. Tout le monde sait que Alia, si elle vient pousser ta porte, tu vas ouvrir, c'est la femme de Koffi. Alia, elle peut pousser les portes même en Afrique là-bas avec le nom de Koffi jusqu'aujourd'hui. Cindy, likez la vidéo s'il vous plaît. Ils aiment seulement que tu insultes. Oh, le papa de Alia, la maman de Cindy. C'est ça qu'ils veulent. Quand tu essaies un peu de réfléchir, ils ne vont pas liker. Cindy les cœurs, ok? C'est une touche positive pour Koffi. Alia, c'est une touche négative pour Koffi. Pourquoi je dis ça? Cindy les cœurs ramène de l'argent à Koffi. Il y a des concerts que Cindy joue toute seule. Cindy représente Koffi et le quartier latin. Alia ne peut pas chanter à la place de Koffi. Les Koffi ici, si vous voyez jusqu'aujourd'hui, il ne partent pas en retraite. C'est parce qu'à l'époque, ils chantaient dans les bandes cassettes de tout ça, les CD. Et, j'ai oublié de mettre la vidéo finalement. Ils chantaient les bandes cassettes, ils ne gagnaient pas bien leur vie. C'est quelqu'un normalement aujourd'hui pouvait se reposer. Quand les jeux ici de bien gagner la vie et tout a commencé, les Koffi avaient déjà fait les 20 ans de carrière, les 30 ans presque de carrière. Ok? Donc, c'est maintenant que les gens gagnent l'argent
facilement et rapidement. Donc, lui, il ne peut pas arrêter sa carrière. Il ne peut pas arrêter sa carrière. Du coup, pour continuer sa carrière aujourd'hui, il a besoin de chanter. Or, Kofi, il est comme ça, il est aussi là de l'âge. Il a besoin de Cindy pour chanter pour lui. Pour faire le show pour lui. Parce que Cindy, elle sait très bien chanter. Elle chante très bien les chansons de Kofi. Et lui, sa présence physique couronne le tout. Donc, il peut faire un concert, il chante 2 heures, Cindy chante 2 heures. Ça l'apaise. Il gagne son argent. C'est aujourd'hui qu'il commence aussi à se construire rapidement. Maintenant, si Kofi garde Aliyah, Aliyah, c'est une consommatrice. Elle veut bien s'habiller, bien manger, bien voyager en première classe, bien être logée, je ne sais pas, prendre soin de sa famille, ou je ne sais pas hein, si sa famille est riche ou pas. C'est une femme qui, à part consommer, elle ne sert à rien à Kofi. Elle ne lui rapporte pas de l'argent. Elle ne lui ramène rien en fait. Elle est restée avec lui, elle n'a rien construit, rien bâti d'elle-même. Aujourd'hui, même les pauvres au Congo, ils ne veulent pas se marier avec des femmes qui ne font rien dans la vie. Il faut même aller en Chine, vendre quelque chose, aller même à Brazza, tu achètes, ici c'est les pains, ici c'est les pannes, ici c'est quoi, tu viens vendre à Kinshasa. Tout le monde veut une femme courageuse pour qu'elle participe au ménage. Ali, elle ne peut participer à rien du tout. C'est une consommatrice. Bon, maintenant, lui, regarde sa carrière. Quand il a 50 ans, c'est quand les petits commencent à gagner de l'argent. Il y a des mouvements de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, Internet. Ah, ça, si ça existait depuis longtemps, j'allais déjà millionnaire. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sortent. Les Inos B, là, ils ont l'argent plus que Kofi, non? Les Inos B. Mais pourquoi? Parce que vitesse des réseaux. Donc, lui, il ne peut pas rester derrière. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais Inos B, il a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis hier, ils ont l'argent presque comme Kofi. Mais Kofi a 40 ans de carrière. Mais c'est parce qu'avant, ils ne gagnaient pas l'argent. Ils étaient comme des petits mendiants, ils chantaient les gens pour qu'on leur donne l'argent, les habits et tout. Ah, ils devaient flatter les gens. Mais aujourd'hui, il peut vivre de son travail. Il peut vivre de ses disques. Il peut vivre vraiment de ce qu'il fait. Mais il est malheureusement en fin de carrière. Donc, il doit faire tourner sa société. Donc, pour un homme intelligent, il ne peut que choisir Cindy. Parce que Cindy, à part être une très belle femme, une jeune femme, il aime les jeunes femmes, c'est une musicienne, ils font le même boulot, ils se donnent des idées, elle lui ramène des peuples, des idées et tout ça, et puis Cindy fait tourner sa société. Et puis Cindy n'est pas moche. Cindy n'est pas moche du tout. Donc, avec Cindy, Kofi gagne l'argent, avec Aliyah, Aliyah consomme. Si Kofi laisse Cindy, il reste chez Aliyah, il doit se battre tout seul pour continuer à gagner l'argent. Il doit se battre tout seul. Et c'est très dur parce que Kofi, il ne retourne pas en arrière. Il part en âge et il avance en âge. Kofi, il est très conscient. Nous ne sommes pas dans sa vie privée. Kofi, il est conscient de ses petits pépins, de ses difficultés qu'il commence à ressentir, des fatigues qu'il commence à ressentir. Il ne va pas nous dire à la télé. Il ne va pas nous dire. Donc, il est très conscient que pour que sa carrière continue, il a besoin de Cindy. Il a plus besoin de Cindy que de Aliyah. Parce que Cindy peut lui faire gagner de l'argent. Il peut lui faire gagner 100 000 euros par an. Mais Aliyah peut lui consommer 100 000 euros par an. Kofi, comme il est là, il n'a plus les soucis d'acheter une maison, une voiture. Kofi n'est plus à ce niveau-là. Kofi, il a 70 ans, il a déjà fait sa vie. Il a goûté à toutes les femmes du monde entier, il a fait ce qu'il voulait, toutes les bêtises qu'il voulait, il a déjà fait. Kofi, il a juste besoin de se maintenir, s'amuser. Jeune femme et tout ça, il chante des chansons d'amour dans les oreilles, et tout ça, ils font leur délire, ils voyagent ensemble, elle lui fait vivre un peu la jeunesse, elle lui booste et tout. Vous voyez le Kofi comme il est là, il cherche encore à construire une immeuble. Mais Kofi n'est pas dans ça, il a 70 ans. Donc il a plus financièrement que Aliyah. S'il était avec Aliyah, il allait être à moins. Si prenons que Kofi avait 50 000 $ dans sa vie, aujourd'hui, avec, ils ont divorcé, je crois que ça fait 5 ans ou 6 ans. Les 6 ans qui sont passés, s'il était avec Aliyah, il n'allait plus avoir 50 000 $, il allait avoir 12 000. Il n'allait plus avoir 50 000 $. Ali allait consoler ça. Mais s'il avait 50 000 € il y a 6 ans, aujourd'hui, il peut avoir 250 000 ou 300 000 parce qu'il les a gagnés avec Cindy. Parce que Cindy lui fait tourner la société, Cindy lui ramène l'argent. Cindy le laisse à la page. Cindy aussi pousse des portes. Le fait qu'il y a aussi Cindy les cœurs. On les invite sur des plateaux et tout, parce qu'il y a aussi Cindy les cœurs. Tapoter la famille. Donc Cindy, elle gagne plus de bénéfices. Déjà en termes d'argent. C'est la vérité, maman. Dans la vraie vie. Que Aliyah qui est là pour consommer.
Et quand elle consomme, elle n'investit pas. Elle achète des sacs, elle achète les habits, elle se promène et tout ça. Elle n'a rien investi pour elle. Peut-être qu'elle achète des appartements, je ne sais pas. Mais elle n'investit pas dans quelque chose qui va faire gagner de l'argent à Kofi. Cindy Lecoeur est un bon plan pour Kofi Olomide. Pourquoi? Aujourd'hui, s'il arrive quelque chose à Kofi Olomide, Cindy peut continuer avec le quartier latin. Parce que beaucoup de gens qui sont là-bas, on les a embauchés sous les règnes de Cindy. Les anciens ont fui, les autres qui sont là-bas, ils sont sous les règnes de Cindy. Maman Alice, maman Aujourd'hui, elle est Carré. son épouse. Maman Carré, Corinne, bonsoir. Même si les gens la fuient, Cindy peut continuer quartier latin elle-même. C'est la Comme ils vérité. se sont mariés là-bas, s'ils ont fait des contrats, qu'on est devenus des partenaires, que le quartier latin nous appartient à nous deux. Parce que Kofi, c'est le mari. Quartier latin, c'est la société. Bon, là, ils se sont mariés à la télé. Mais maintenant, le groupe quartier latin, est-ce que Cindy est en dehors ou elle fait partie dedans? Est-ce que Cindy est toujours travailleur ou Cindy est maintenant associée? Est-ce que Cindy, elle est héritière du groupe quartier latin en tant que madame de l'idée ou elle est qui? Cindy peut nous permettre à ne jamais oublier Kofi dans nos vies. Parce que Cindy, elle est jeune, ok? Elle peut faire tourner le quartier latin elle-même. Mais Alia va éteindre le quartier latin comme on a éteint Dubala Musica. Papa Wemba, c'était une méga star. Dubala Musica est passé par eux. Bibi. Maman Amazon n'était pas musicienne. Maman Amazon ne savait pas chanter. Elle ne savait pas danser. C'était la femme au foyer. Elle est dans autre chose. Où est passé le groupe de Papa Wemba? Papa Wemba est décédé sur scène. Où est passé son mouvement? Parce que la femme n'était pas dans son milieu. La femme là ne savait pas comment gérer un groupe. La femme là n'a rien fait de ça. Si elle a vendu, si elle a chassé, si elle a soldé, si elle a fait comment elle... Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, à part écouter Papa Wemba sur bande cassette, CD, sur YouTube, tu ne peux plus voir un concert où il y a les descendants, les musiciens de Papa Wemba qui chantent sans que Papa Wemba soit là. C'est impossible. Tu ne peux pas aller dans un concert animé par les gens de Papa Wemba. Ce n'est plus possible. Mais, maman, bonjour, je suis en direct, hein, je te rappelle. Tu ne peux plus faire ça. Si on part regarder King Kester, King Kester est mené. Où est le groupe de King Kester est mené? C'est passé par où? C'est porté disparu. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller voir les chansons de King Kester est mené. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas dedans. Ça n'existe plus. Donc, vous voulez que les quartiers latins disparaissent. Cindy peut continuer avec les quartiers latins. Il faut être vrai. Cindy peut continuer avec les quartiers latins. Elle-même peut devenir patronne des quartiers latins, c'est tout. Elle embauche d'autres personnes. Elle peut même décider que le quartier latin devient un groupe de femmes. Elle peut changer les choses. Ça va continuer à faire vivre Kofi Olomide. Kofi n'est pas bête. Et Cindy non plus. C'est un héros. C'est quelqu'un qui veut continuer à vivre avec nous. Il doit bien s'investir. Il faut quand même observer les vies des autres. Papa, il est porté disparu, c'est fini. Aujourd'hui, même pour voir même la vidéo où il était tombé, il faut chercher ça sur YouTube et tout ça. Parce qu'à l'époque, quand il était décédé, les réseaux, nous les Congolais, on n'avait pas accès à ça comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que des vieilles bandes cassettes de Papa Wemba et tout ça, mal enregistré et tout. Vous voyez, Papa Wemba, sa femme n'a même pas su promouvoir son mari après le décès, de le garder à sa place de héros national, de héros congolaises. Rien du tout. Il n'y a pas de mausolées, il n'y a pas de musées, il n'y a pas un endroit où on peut aller visiter, s'inspirer. Papa Wemba, c'était un sapeur. Il n'y a rien. Si ces habits là de nos beaux-frères, s'ils ont vendu, s'ils ont fait comment, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, si tu veux m'aller, Papa Wemba, tu es fan de lui parce qu'on est fanatique des gens qu'on n'a jamais vus dans la vie. Aujourd'hui, tu dis, ah, moi je suis camerounaise, je vais aller à Kinshasa. Où est-ce que je peux même voir un truc de Papa Wemba? Ça n'existe pas. C'est quoi? Les femmes qui ne sont pas créatives, les femmes qui sont restées là. Comme un mari qui est parti travailler au bureau. Pendant qu'ils sont des mégastars, à un moment, il faut changer les choses. Tu ne peux rien visiter de Papa Wemba.
Oui, donc on doit l'oublier, comme on a oublié les Pépé Calais, si c'est comment. Donc c'est seulement nous les Congolais, on les connaît. Je ne sais pas si nos enfants vont connaître Pépé Calais. Le deuil de Pépé Calais, c'était un très grand deuil à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est parce que j'étais là. Je crois que j'avais 15 ans ou 14 ou 15 ans comme ça, que je me souviens. Mais mes enfants ne vont pas connaître Pépé Calais. Pourquoi? Il n'y a pas de suivi derrière. Mais c'est quoi le choix des mauvaises femmes? Ce sont des femmes qui ne doivent pas être des femmes de stars. Parce qu'elles ne connaissent rien. Même pas la promotion après. Même pendant. Donc ce sont des femmes, quand je dis, même si le mari là est jaloux, il a dit qu'il reste à la maison. Hein? Parce que les voleurs aussi, parfois, ils aiment que leurs femmes restent à la maison. Mais à la maison, tu peux te former. Tu peux apprendre le marketing. Ce sont des femmes qui ne savent même pas faire le marketing pour leur mari. Ce sont des femmes qui ont des maris, qui ont eu des œuvres. Aujourd'hui, elles peuvent aussi en bénéficier, vivre avec ça sur les réseaux sociaux. Elles n'ont même pas de plans. Vous savez que même leurs chansons ne sont même pas sécurisées. Tu peux balancer ça sur ta chaîne. Il n'y a même pas de copyright. Ce sont des gens comme moi, je suis seulement Kaloul Boukalamouchi, je suis Maline, je vois les chansons de Pépé Calais, je ne vais pas mettre ça copyright, ça devient pour moi. Si toi tu prends ça, tu mets sur ta chaîne, ça va te signaler. Ce n'est pas à l'intérêt de la femme de Pépé Calais ou ses enfants, c'est à mon intérêt à moi. Leurs histoires ne sont pas protégées. Donc, tellement qu'ils ont épousé des femmes qui savent te cuisiner la semoule. Des femmes qui ne leur ont servi à rien. Ils ont mis au monde des enfants qui ont grandi, qui ont abandonné. Pendant que ce sont des gens qui doivent être toujours à la page, qui doivent rester à... En fait, on n'en parle plus. C'est comme si quand tu as changé, et tu as chanté, tu as terminé, tu es mort, c'est fini. Hein? C'est fini, tes chansons sont terminées. C'est quand tu pars un peu dans les fêtes des Congolais, des gens qui ont 50, 60 ans, tu entends parfois même un peu des anciennes chansons, tu dis, ah vraiment, ah la chanson ici, hein. C'est fini. Donc ce ne sont pas des femmes productives. Rester à la maison ne t'empêche pas à étudier. Rester à la maison ne t'empêche pas à te fabriquer, même intellectuellement. Tu peux être même là derrière. C'est des femmes, donc là, Marie, elle est morte, elle a pleuré, le gouvernement lui donne un peu d'argent. L'idée est terminée, on insulte les gens, on fait un peu des polémiques, et puis c'est terminé. Elle reste une veuve lambda comme ça, toute pauvre, malheureuse. Elle n'a pas d'argent, elle commence à pleurer sur la route, elle fait pitié et tout ça. Il faut que ça s'arrête. Kofi Olomide, il a bien investi en Cindy. Déjà, il lui a appris le métier dans le secret. Et puis, il lui a donné un nom. Lui aussi va être gagnant. Il ne peut pas fabriquer Cindy comme ça et puis à la fin, il balance Cindy. Cindy part avec tous les gaz pour rien. Non. Lui aussi, il doit bénéficier de Cindy jusqu'à la mort. Et Cindy aussi, elle doit bénéficier de lui parce que lui aussi, il a bloqué sa vie. C'est lui son mari. Donc, ils sont gagnants tous les deux. C'est une histoire de contrat, d'amour, en tout cas de gagnants-gagnants. Comme ils sont là, il n'y a personne qui est perdant. Parce que Cindy, elle est très intelligente et Kofi, il est très intelligent. Ils ne se sont pas choisis pour rien. Kofi s'en sort mieux avec Cindy qu'avec Alia. Que les Congolais soient contents ou pas, qu'elle soit moche ou pas, qu'elle soit comme elle est là-bas, si vous l'aimez, c'est votre problème. Il est bénéfice. Il gagne avec Cindy. Il ne gagne rien du tout avec Alia. Les gens viennent inciter Cindy, et maintenant, elle a volé des maris 2012, 2026, on s'en fout. Qu'ils se soient mariés en 2012, qu'ils se soient mariés en 2026. Ce qui est sûr, Cindy bénéficie déjà des profits. Si vous voulez aller dans le matériel des maisons, donc vous croyez que Cindy vraiment, jusqu'aujourd'hui, Cindy n'a pas de maison, Cindy n'a pas de biens. Cindy est instruite, hein? Cindy, ce n'est pas une fille bête. Cindy sait très bien que Kofi est plus âgé qu'elle. Cindy savait très bien que Kofi était le mari d'Alia. Cindy voyait les enfants, elle a boudé. Donc vous croyez vraiment que Cindy doit venir vous montrer que l'immeuble ici c'est pour moi, ça c'est pour moi, j'ai une maison en Europe, j'ai une maison. Mais non, c'est une fille discrète. Elle n'a pas besoin. Cindy a déjà des biens financiers. Cindy, elle a des cachets sur les chansons de Kofi. Donc vous croyez que Cindy est bourrée ou comment? Cindy, toutes les chansons qu'elle fait avec Kofi ici, donc l'argent c'est pour Kofi. Vous voyez quand les gens limitent la femme à dépendre d'un homme. Cindy, ce n'est pas ce genre de fille-là. Tous les albums que Cindy fait ici, qu'elle chante, c'est son argent. Si c'est la société Quartier Latin qui a fait ça, il faut savoir que Cindy, elle est déjà patronne dans le Quartier Latin. Cindy n'est pas payée comme des danseurs, des musiciens du Quartier Latin. Cindy, elle a des pourcentages. Donc elle va comme ça chanter tous les clips ici, l'argent c'est pour Kofi, que les éditions vont hériter. Donc vous croyez vraiment que Cindy, elle est bête, elle n'a pas de conseiller juridique, donc elle ne connaît rien quoi. Parfois quand tu entends des débats, tu dis, vous avez fait quoi nous les Congolais? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est quand même trop bête quand même. Cindy comme elle est là, elle est déjà riche, elle a déjà son argent, elle peut voler de ses propres ailes. Mais elle a encore besoin de Kofi, puis elle aime Kofi. Ils sont quand même sortis ensemble de 20 ans. Elle aime Kofi. Tu vis avec un homme pendant 20 ans. Elle aime Kofi. Kofi l'a fabriqué. Kofi l'a sorti de zéro à héros.
Kofi c'est son Dieu. Cindy, elle aime beaucoup Kofi. Cindy, rassurez-vous, elle est tout sauf bête. Elle n'est pas bête du tout. Si vous êtes là, il s'est sans marier, séparation. Ça, c'est des discussions primaires des femmes qui savent que cuisiner là, c'est nous. Qui croient que, comme vous avez signé séparation, communauté des biens, Blanche, elle avait signé communauté des biens avec Marcelo. Où sont passés les biens là? Il a changé les noms. Il a mis au nom des enfants. Maintenant, Kofi, si toutes ces maisons, ces biens immobiliers étaient au nom des enfants, Kofi, il est vivant, Cindy, elle est vivante, donc il ne peut pas changer les noms. Mais franchement, parfois les gens, parfois on dit, je ne peux pas dire ça. Il y a des gens, parfois quand ils réfléchissent, ils disent, mais toi tu es bête ou quoi? Le gars, il est vivant, Kofi peut même vendre ça. Kofi, il peut aller changer les noms. Si la maison là était au nom de Didi Stone, il est vivant, il est lucide. Il peut aller changer le nom là, il met ça au nom de Cindy. C'est sa maison que lui-même il avait acheté. Personne ne va rien lui faire. Marcelo a pris toutes les maisons des Blanches, il a mis au nom des enfants. Qui lui a fait quoi? Qui lui a fait quoi? Oh. Il peut changer le nom. Vous êtes sûr que les noms là sont toujours les noms des enfants qui sont sur les documents? Vous êtes toujours sûr? Bon, s'il a acheté d'autres biens, qu'il n'a pas publié, qu'il a acheté avec Cindy, vous connaissez? Bon, Cindy, elle a des cachets sur les œuvres de Kofi qu'elle va bouffer à vie jusqu'à sa retraite. Toutes les années que Cindy vit avec Kofi ici, toutes les chansons qu'ils ont chantées ensemble, Cindy, elle a un cachet. Cindy va se rassurer que ces chansons-là vont rester au top. Elle va se rassurer que ces chansons-là vont rester au top. Elle ne va pas laisser que sa mère, ça disparaisse et puis voilà, il n'y a plus rien. Ce n'est quand même pas possible de limiter l'intelligence des gens comme ça. On parle des gens avec dédain, on les dénigre, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Cette fille ici que vous voyez, Cindy, elle ne peut plus être pauvre. En un mot, c'est ça, elle ne peut plus être pauvre parce qu'elle chante très bien. Et là où ils ont gagné, on l'aime à l'international. Elle ne compte pas que sur les Congolais. Elle a des fans ivoiriens, camerounais, les gens l'aiment en dehors. Parce qu'il y a beaucoup de musiciennes qui ont évolué. Rebo est là-bas. Rebo, elle chante ses chansons, non? Maintenant, pourquoi Cindy ne peut pas chanter ses chansons? Donc, en fait, on prend toute sa carrière, on veut limiter ça à son choix d'amour. Mais non, il faut qu'on apprenne à respecter Cindy. Cindy, c'est une artiste et musicienne. Seulement, qui est devenue la femme de Kofi Olomide, son patron. Ce que Cindy a fait, c'est rien de nouveau. Beaucoup de femmes sont mariées à quoi ça? À leur patron. Beaucoup de femmes, des directeurs, des PDG, de tout ça. Arrivé au mariage, chacun arrive au mariage par sa voix personnelle. Andeko bozela moke na place na kata live semina kota nano po bazolo bakomo na ndenga lokuta malamu na kota nano na défendre pardon bokende te bozela na dépendre na sa na demande na live bozela na po andi o aye lokola ko loka lokola loki bozela Comment on a dit ça? Allô, Andy. Allô, Andy, yoka nga papa, yoka. Allô, Andy. Allô, Zela kasi Andy obanda lo babanda kala pona mono sali confusion. Allô, Zela Andy, na yoki obanda kala manto nga naza na live po batu na ba yoka naza na live mususu. Na matika pona mono sali net moi kobosana. Non. Ta onde komoka lobaki pona likamu na lobby ngane munakata ki na lutte bo lukama raisa problème te ngai mama Sylvie na lobby lo pona modèle lokola bino ba tata raisa bo lobiki ya longa modèle problème te mais bo lukila raisa makamu te bo tika ba vana na kandi na Andi po aza mutu na biso bato bundaki bitumba oyo tangu yo mati oye ko silika zela ma papa zela ozoloba no mingi papa zela muke kitsa motema po naza mama yo kanga tangu yo mati obandi ko silika ba mama uyo bando ko finga te kandi ko sala boete toza na mois de mai le mois de mars respecter ba mama et si le papa na kene na YouTube na registre ki yango ke na YouTube na nga papa okomona ce qui place ni na vendre ko loba no mama Sylvie ngai batu balingana ba ngate ndengo zo loba bongo batu ba koya ba bandi ko finga nga
Donc, kende na YouTube na ngai papa. Kende na YouTube na nga na enregistraka. Oko mona penza ke wina ndenge bandaki. Nana te mama oya benga kingai alobi. Oui? Oui? Yeah, nazo ka. Nani wana lobaki nga okita ya poso ozosala pe biloko wana bato bakoya komona oke andi yango mpe aza mabaluka ntango faut ko maintenir na décision na bongo sikoyo bato yango mote balobi mpe sunanga omoni te sikoyo balobaki nga andi kasi yango tolobi andi tala zonga sima zala pe mutu zonga sima ya ne balobaka soki zonga sima soki ndenge nini kozuza mokalo na kanda te on ne sait jamais ko bateke nga na komata su na panel oyo te panel eza na rien à dire papa lobaka ke bato na yo wana bakokabola nga na yo te yo bundaki bitumba Raissa mpe alongolo modérateur te c'est tout yo soki ozoloba bongo donc ozopesa bato wana nzela. Oh, wana ndele komi complot moko boye andi vraiment. Oh, za mawa penza. Problème ezate kanani problème ezate Raissa tika ye soka komata su te tika ye po o eza likambo mususu Raissa o ekomi lokola likambo mususu po likambo ni efasilika en tout cas eza na mo ba retard na comprendre te ezoloba bien te ezokangama po naza na live nga naza na live mais nazokata nazoya wana nazokata naoya nazokata koto awa ezokangama. Voilà la famille boskizenga latino boskizenga vraiment débat moko ezala ikuna ba pakolanga bear fallait kaka na kende komata zela fallait na kende komata na kende sisango na compte mususu ya Sylvie Mode yango na kende omata kuna mais bino boyebika ndenge ezala donc bato mususu bakanisa sozo pesa conseil mususu azo andi wana tozo comprendre nga banikula Raissa dans les rien. Oh, bata panel à Raissa, mon balbaki makabo belé, anu sa côte ça. Yo na erreur bi mutu nazo défendre yo. Pourquoi on peut ça nzela? Donc yangwana fona ke na ko kota na panel yango na compte oyo. Donc fona kata émission na ke le kota na ke le golwa. Po makamba boye ke na ka so lobité ana kata réseaux sociaux comment faut qu'on se justifie. So lobité makambo na yo mona ka eke bongo. Yango na matana mkuna na compte ko o ezokanga na comprendre te pourquoi ezokanga na comprendre te téléphone o ezokanga en tout cas ba Cindy Love boss kizenga
toza na fête ya monene ya ba mama ya mois de mars le 28 mama si ako clôturer en tout cas tozala wana ebele mikolo soki bozomona ngata boskizenga nazosala bacours moko na lamuka 6h na longwe awa na bongami pupupupu kokene nazonga 15h yango bomona nga mwa muke mwa bulembu banini soki lelo kuna koti mama nanga mutabenga po makamwa mbili ya belle po bakebimisa photo ya Kofi wana ya kala bakecha Kofi pe a refuser ku cadeau bake kokokisa ngo na mbili ya belle yango toye koloba ngo wana ya mbi ya Kofi est-ce que ezalaki na miso bato Kofi azali kosala na émission moto moko akoteleka brusquement eza na concert te kaka boye mbala moko moto ngo apesa cadeau boso ezalaki préparé na mabe mais oya ye mama mbili ya belle eza na kati ya concert na kata plateau batu nyonso baza ebele na kata micro azo benga na tata wana memele na kata kolozi a memele cadeau bengani na miso bato eza ndenge moko te na mopao bokende ko gérer na naniti audio babimiseli bino te bozana na channel audio o ebimi o bozana na channel ata na kokata nazo kata bozana tela bino audio bokende ko gérer audio ani kisi njora to yebi bino bien bo gérer audio ya kisi njora makambo eza minene kuna te makambo eza ko yita kana makambo eza ko yita kana te bo gérer audio ngo kuteza wapi audio ngo na check ngo zela zela bo zela la famille na chela bino audio makambo eza minene kuna kisi njura tongi leader mama ekoti na réseaux sociaux motema mabe bato bakoma nango boyoka oni makena na nzokwa elo ni bali abengi pela bibisikre ko bibisikre le kila ngati basola na azaka kopine karate abina muntu ngatinda kabango abengi pela bibisikre ko bibisikre le kila ngati basola na azaka kopine karate abina muntu ngatinda kabango wa mbal mo mabe ka pona kumsere to sota ke mission ko ngana bete yana bumsi blogo tout baibinga ba téléphone baibinga ba bijoux baibinga biloko tout téléphone ko non sereza ya mwana pipi rene biba tinda ke na porte na jouer no téléphone ngana ko tana batute bato bali héritier kutu abiusa bexa bima mwana abuma monsieur ça wa tancho bo mamutu 2 mois passé tout d'un mutu na mutu ka kofi mutu moto akoti plus de 53 semaines wa tabinisi bon même chose mutatina tumaga chrétien vito finga peto mama bene pete ya mona oye psa papa wonso soko ni mata ngako mona tika nisi kama papi text kama mshia de mbongo kama baba nani ba miso ba mwana poto ba via ba karito wata ngako mona ta papa wonso so ni mata ngako mona to sa so misiki ta batanga ete batanga te tama sa misiki batanga ngako mona partout alors ba ngako ba jean ba kutu ba jean so ba yoka aucun ça vous dire ça nani ya chapa mchafu yure wa boxer rapport la famille na ebisa bino makambo eza minene makambo na bino yango ne faut luka merci mama papa na biso Jonas na moni yo merci makambo na bino minene nde yango nde ofubo lukela kisi njura bo sambisa bo tsoko ko bimisa video ya Kofi ya boya soki cadeau po bo kokisa ngona mbili ya belle mbila belle zakile kosa panel batu batondi aboy tata wana ya kolozi peza sale na kipasi na ye abenga na shootare alongwa achebeza maboko ne boye ki sakata leki na micro ki orgueil peza lokola peza ko mokonzi moko boye memba mikonzi lelo kutu bakoma simple kutu komona pe monbe Kofi pe na nzela boye papa Kofi omona pe atiota mwa losako mais faut mona mbila belle ki orgueil azalaki nango ba warrior bo kipenda no makambo ya audio ya kisi njura na makambo ya bimisi ya mwana boke no kipenda no makambo wana avant boya ko loba makambo oya Kofi aboya ko chama kelele la famille na kati puisque fona kene ko matana live à Raisa fona kene ko se défendre po ba komisa ngasoki ba kosela makambo moko boy fona kata donc na zaïbe na besoin to sola ti 22h na salari air nanga mais quand même ça va na bête déjà moi air nanga en tout cas tozali matière les abotindelanga quelque chose ko lemba nanga air que soit ba air nanga na banokota kaka 30 minutes net siko na bête moi 1 heure nanga na koki yango na kasengu na kokoka te mais na koki yango po na fatigue
merci beaucoup en tout cas. To beau santé les 28 date eza vraiment to sala makasi na ba pipe to partager to beau santé les 28 maman si azo clôturer le mois de mars. Donc le kota to zala ebele et puis to zela donc samedi to beau santé patron Kofi Olom de boss a rozala direct papa Samo Israël tombe donc to zala ebele to partager to tonda pizza to keneba na ngulupa ka ndenge zalaka to laksa ba onki to blekara ba on ebele boni ba wangi la boyiko merci beaucoup ma maman ma papa merci na ke matana para samba mpoazo kata ciao lobby.